Coucou la famille. Bon dimanche la famille. Nabandeko nyonso bolanda ma Nicole Moisanza. J'espère que boleki dimanche malamu. Semaine toujours banda vraiment nyonso leka malamu. Alors bandeko na ngai. Na préféré encore au la vidéo depuis kala. Temps ezozwa maté pour na ko la vidéo mais il faut quand même temps pour essayer pour ça la vidéo oyo et puis problème oyo ça peut na ba maman mingi ba sala nango donc comme ngai awa ba toujours bongisa poso et puis à part ba conseil des fois peut bongisa poso ça important et puis nazolinga na essayer un peu ko aider lisusu ndenge kaka na idaka et puis ba maman misusu pe ndenge ko profitaka bo sera moi ba implice na bino donc avant na loba asira ndeko mwasi wana tango tala vidéo oyo ako essayer un peu ko yeba buzo bana ye loko ni asali bande ko nga ba africain boyebi biso bato mangala bato misusu ba jijara muntu na musika bato misusu ba jijara pe muntu ayebi ete mususu pe kaka azo sepela na muntu te parce que mususu olekiye mususu pe ndenge eza wana oui bo swana na bino te mais mutu asilikela o kaka ayina yo surtout ba africain po ndele aza na intérêt moko te bonsoir mama bila ndele aza na intérêt moko te osali eloko te donc mbala moko kaka boye ayina yo vraiment avant na kolega mpona oloba bamama na biso bazalaka na banoir banoir awa esaka bino na monoko awa luka mandefu donc naza na solution na omoni neti ngai aza aboye natie nini fo de tete eza vide awa eza awa ekokani donc noir eza te mais bamama na biso mosusu oyo baza bateint clair nazolobela surtout baoyo baza bateint clair donc oyo se retrouvera toujours na banoir wana efandaka awa boluka quand même moi solution comment ndenge nini noir wana penze ko kolongwa ata même ba les restes côté longi donc oza teint clair mais awa na yo noir efandi surtout ça bon à part wana déjà na ina loba nano mwana mwasi oyo ayi kofinga ngai salpite afingi ngai ya mama na ngai bonsoir maman Angèle Dilou avant le banane mwana mwasi oyo kofinga nga mpona na asire eza na batontine mosusu bakoma kocomprendre nga bien omoni bato mosusu soki oza nakoma kopesa mwa moke anima kwakala raison parce que eza na bato mosusu batalaka anima kwakala na mosika omona babi anima kwakala asalaka bemission azofinga non. Mais le problème est que oyo baza ba hypocrite za bato batira ba commentaire bato wana ndi basi wana ndi mutu baza mabe parce que na vie eza na mutu sozo mona ye azo finga mutu sozo mona ye za musantu lobite na so mutu azo tanga bible njoka mutu wana na privé sala mabe koleka même menani ndeko o na pesi kombo avant na leka na bien na ye ko sunga ba momba za mama nde fois moni nga na za na tie fort de tête non na tie fort de tête donc so na tie fort de tête na o jamais na basa miso awa eloko eza te fort de tête za wate donc ça miso na nga yango na longo même lunette pe awa noir eza te donc secret oyo pose noir na yo elongwa wa naza na eloko oyo ezo sala ke noir wana elongwa pardon et puis conseil pe na privé na préféré na pesa conseil wana na public te comme nga na préféré la vérité il y a tous les mamas ba maman ebele penya ba profitaka na ba makambo ebele na ya ko laksaka misusu lelo misusu ba misusu ozomona na ya ko laksa ba Charlotte yo bon ba crème ba Charlotte boye omona pe bo ki akima pe mbanga ke pe Sephora azu pe Charlotte misusu pe à partager un peu vidéo na yote à pesa pe mbote te donc coucou bonjour maman Armandi donc nazo essayer un peu eza biloko mosusu na koloba te ki non nga nde naleka bato nyonso tu ya internet batekaka bamafuta naleka bango na kimosantu nyonso ka ifo na otandaka non soki omoni koza na eloko oyo ya noir eloko ya noir efanda yo awa
malgré oza na teint clair na yo mais ekendaka te oyelinga na privé na kotekela oyo na koexplike na bi tia eloko na kati ya mafuta en tout cas ezosukola meme na poso meme na banoir mosusu base ya miso bon apo baka mosusu eza yake même moto oza poso chocolat zala na besoin ya crème oyo Charlotte vraiment ezokorageni bozomona nga meme lobi nazalaki na fête est-ce que nde bomona nga boye et puis awa kutoa faute de tes athées rien vous avez l'ongeza toujours réveillé c'est ça le problème elongi sikoyo ya biso fo ezalaka te ki non elongi bato mosusu bazalaka meme omona azopakola mafuta ozomona poso na ye ngai ezalaka nazobaka yango bien eza nango ya misu caméra nazalaka ya misu omona boye mwinda boye peut-être eza nango boye mais soki omoni nga bona peyake maniko eza na teint moko boye vitamine teint moko boye soin alors donc bonsoir maman Antonia donc yango mona azobaki donc mama yele mosusu na koexpose yango na net boye te il faut eleka na privé surtout bato boza na ba mona kangi monoko bomoi liboso na nga noir eza te awa nasa misu na nga awa noir eza eloko ya te faute de te mpe eza te donc na essaye enalongwa linette mpo na essaye mpe kolobela bamama mosusu wana mais ko biloko ezalaka nango na vie eza biloko mosusu so baye kolakisa te linette oyo basomba yango kote kuna oyeba te biso baye kolakisa ke moni pima do bateka yango kuku mama na nga estime donc eza babiloko mosusu eza mingi na esi na etali yango déjà na bainternet koexplike omoni lelo miso ata bapo jaune oyo koexplike osi etali déjà mais na kokontinue kozala bonne samaritaine te et puis à cause aussi ya bajar net fille oyo ayaki kofinga ngai salpite kaka dans le vide misusu okaza to manikolo osali nini yango azofinga ya mama na yo aofinga salpite kaka dans le vide ozomona parce que omoni lelo bato mosusu bato mwindo omoni bato ka babiso mosusu oseliki omoni na bandi kotomboka na bandi kofinga okoloba te manikolo ye pa koma kofinga non omoni motema oyo nzambe apesa biso mama ata nzambe alobaka simple eloko olingi basala to kosala moninga te peut-être mosusu babiso oyo place oyo ofandi boye ça fait des années ozosupporte mais peut-être yo so nzambe atie oyo peut-être okoka to manikolo asalaka ndenge nini mpo asupporte basi oyo merci beaucoup mama Olive Ilunga alors ozomona nalobi te ke naza meilleur koleka batontine mosusu bandeko mosusu batekaka mafuta non mais ngai napesaka ku napesaka d'abord mutu pa omona biso mutu mosusu asombeli okopalanga te akimi mbanga kozwa po jaune déjà abandi osopango na kati ya mafuta eza déjà mayele ozomona eza déjà mayele omona mwasi mosusu aza chocolat akimi mbanga azoyeba te chocolat oyo naosala ndeni akimi mbanga keoluka vanila bana nanga mpe neti mama moko bamanicole bando olakisanga mafuta wana bana mpe bakóma nango ka ekóma osala bien omona azwi bamaki asopi na kati yango moni ke na bino neti mayele oyo neti bango baza na banoir awa banoir moni ngai na tie fort de tete awa eza vide moni asala miso noir ya tete fort de te ya te awa eza fort de te eza te eza vide so ondimi ngai te problème ya te parce que ngai na profite naloba vérité naza na intérêt okoso te so na tie fort de te loba na tie fort de te soki na yebi soki terminateur na ngai kosimba kopakola na elongi te kopakola na elongi te donc ngai naza moto ntango natekaka biloko surtout ya poso na eseyaka mpe kobeta se te moi nazolakisa même sa misu na ngai eza noir ya te napusani elio yango otala bien noir ya te donc eza na eloko moko oyo ezonettoye place oyo neti bato so ekoma noir donc namoni eloko yango ezonettoye très très bien peut-être mpo eloko yango ozalaka nango pembeni oso omona yango donc eloko mosusu eza kuku mama fralicia na ngai eloko mosusu eza so babi balakisa te oyeba te mais omoni siko communauté na biso eza mpe mwana makambo mosusu surtout batoka babiso oloni mingi olakisi mingi oede parce que bien sûr que eza baafricain mingi baza baingrate parce que kotala neti nga kotala déjà bato baprofitaka na nga kotala misu bambote ya bato bareconnaissance ya bato eza moke mais ozoko même nga nazoko accomplir kaka makambo nzambe azoba wazosala malamu acontinue peut-être motu mosusu mpe koza aza na mobali to mwana tokaka mingi mais ayebi teke kaka eloko ya 5 € oyo yango moto elongolaka sula motoki ekitisaka kotoka epuis so moto amisani nango mwana otoka esu te to ye moko oswama mpe kotoka esu te omoni nga soki okemaka nga même na ngai alataka ba-t-shirt apembe jamais esalaka bakarte wana o te kotoka jamais esalaka te mais ozomona katwa dodora oyo mais so moto alakisi yo te oyeba te alors yango moni yangi na bananu
neti mwana mwasi oyo ayaki kofinga nga salpite salope afingi ngai nini merci bamama nango bozotia bakere eza malamu mingi ayaki kofinga donc dans le vide mpona koloba ke omoni mutu mwindo omoni bato bandeko na biso yango moni nazoloba na bamama mosusu bomonaka ndeko mwasi na Canada biso bomoni ani afingaka non bojuge te omoni ye azalaka comportement boye moni biso mingi bato misusu basala baémission keba na moto miso afingaka te miso azalaka mpe atombokaka te neti maa mikolo ozomoni kaka mosantu nzoka motu moko asalaka mabe plus bato mosusu basalaka mabe nasi nazoloba ngo chaque fois ofungula bino miso moni neti Gabriel amemi ngambo mpo aswanaki na mwana mwasi wana me ye te motu asali mabe bato basala bato mabe bazalaka basese babengaka basumare me bato oyo oyo balekaka mbeka elobi biso bangala bamongo oyo balekaka mbeka eza neti ozomona motu moko azofingafinga azoganga nganga okanisi ye ke non aza mabe mais coucou mama Sylvie Katenga ozomona bonjour mama Justine la belle basi oyo ya bachokola naza korekomande bino Charlotte oyo eza de nuit Charlotte ya moi basi ya pembe mais oyo baza pe na bakache nazoreko oyo ya nuit bozota elongi na ngai naza na bébé est-ce bozomona bapoche bozomona elongi eza trop réveillé bozomona elongi eza toujours okaza te ke mutu aza fatigué donc omoni babiloko oyo ya bamindele oyo eza vraiment très bien coucou la patronne na mama Patience Masakuba pesa patron force bote ozomona donc nga nayebisaka bino tala omoni neti oyo ya nuit nga neti na sali na ngai na maquillage te moni yango nazoba moi naye koyede batontine na nga oyo baza na moi banoir ebeta bino ta fois de théâtre natiaka rouge lèvre na bongisi awa so nalobi ke fois de théâtre na kobima pesa maquillage na bimi pesa maquillage oyo mona à part que na misu na ranger amona sa misu na nga fois de théâtre sa misu eza bien boye pourquoi naza toujours habitué na Charlotte même ata na la vie na yebi ke na kobima te na kotia maquillage te na tie Charlotte mais oyo na kolobela batantine oyo boza banoira moi bamisu baproduit beta bango me banoir etikala awa basamiso naza eloko moko eza kitoko eza vraiment kolongola banini nyonso to awa soki osombi babilo mosusu na koexplike yo parce que bilo mosusu na koexpose yango lisusu na baneti te ya des gens qui profitent de moi mais lelo naza na kanda te mais nazotia audio ya fille oyo me na korépondre openza bien parce que omoni biloko mosusu eza ke tant moto azo kofinga yo salpite azofinga yo ya mama na yo dans le vide comme ça alors etake oza mwana mwasi toza bagene pourquoi même mwana nga mwasi apesaki nga mawa alobi mama mosala na bino eza facile te c'est dire donc bainsulte moko eza bien te nyonso to eza omona mpe moto angofi yango bafandi na ye akokima mpe akei mpe amoni Charlotte oyo lokola miso ayoka soni ya kosomba epala nga te parce que oyo boye même na basefora na bazalandi eza basa 60 euros nayebisi basi ya baafricaine ebele omoni bato bokendaka epa badermatologue nayebisa bino vérité baya na baproduit ya bien ekolongola bahydroquinone na bino ya bilongi ekolongola bacancer na bino ezongisi bino elongi naturel ndenge ezalaki mais pourquoi baosala yango te parce que ce sont des produits chers bota elongi na ngai bota est-ce bozomona même baridi to bozomona fatigue non mais naza na mwana moke aza moins de 2 ans bozomona tala kaka par exemple oyo eza mai moko ya nini oyo comme démaquillant 70 euros bon na prix nango sali mama Patience KG na prix ya net ya magasin normal batu oyo ya chocolat oza na besoin Charlotte chocolat omoni Charlotte de nuit yango oyo tala neza munene na ser nanga moko ya pembe nanga za chocolat moko ya ngolo mais tango azuka biloko mibale otale longi na ye pende ezozonga na gene na kitoko na basalite mike eza kolongo sikoyo bandeko na biso oyo bamama na biso boza pembe ngai nazosala bino vérité yango moni nalobaka même terminator nalingaka moto atia yango na elongi te mpo elongi basakana nango te elongi bablakaka nango te omoni neti ngai naza boye nani intérêt okoso te ozomona talaka na sa miso eza soin ni effort de terre te omona ame propre. Pourquoi? Parce que elongi basakana nango te elongi okobebisa même mbongo ebele yango nazomona neti oyo eza 360 euros crème oyo eza ya nuit
bino boza la chance nga na sala ngo parce que nga na zo sala ngo au moins misu na zo tikela ba maman misu na ba 150 €, misu 200 € ke na ngo na mai neti oyo boy eza na oteka ngo 50 € mais eza 160 € prix na ngo d'origine mutu a chocolat bomoni ba crème bomoni ba nini ya ba sa misu au moins ba biloko misu na za nango ozala besoin te ba chubo tonga na matoko lwa po ekemba non ba biloko ebele na nango ya mamindela ko eza déjà neti basali opération. Alors eloko eza mawe eza ke bandeko na biso oyo bazoya kokomande yango voilà pourquoi mona pesi bino exemple ya mwasi omoni na fande na saka etidi moko Nathalie batu biso baya kolala nga mama ba Nathalie anima kwa kala na bi batu ba jishaka fio yo mais zéro mais non omoni batu o baza très dangereux eza bato balo oyo basala makambo sese ba s'affichaka te okolanda pe ozomona mutu to boite naza ko appuyer ba insulte te mais eza la batu bisusu ba memaka batu tina suka tolanda nanu mwana mwasi oyo boyoka peut-être peu arrosé na live na faux profil yoka ezanga Prisca na avandaka na France na se permettre na contacter yo par rapport à promotion na yo na monaki naza na besoin soki moi ezali botingela ngai ba prix ya poudre prix ya savon cocktail na prix ya huile Terminator et puis soki moi ezali oyebisanga utilité nango parce que naza na problème ya ba des nationalités quoi d'autres langues voilà moi mwasi oyo afininga salpit afininga ya mama na yo donc c'est mama na yo donc tant que ba ya mama na yo afingi yo c'est sa mama na yo et puis na ninga afininga salope moi mwasi na ti ta ndenge bayaka na baki na otia audio na ye la famille omoni bande ko na biso toujours ba africain na lobaka omona ngala sala ba vidéo na lakisaka même babiloko ebele dezo bango vérité so baza mibale tokomi mibale oyo azobanga te ke clientèle ekokima asedele bato mpe abiboke eluka mpo jeune botiala mafuta mosu mpo azwi mpe savon mosu mpo abibotala savon eza bien moi neti balui juste mpe nalakisa bato mpe bafana na Suisse bayebi yango te bato mpe baa na Allemagne mpe bakoma kokomande de balingi tuko mpe nakokoteka yango nakotikela bino jamais baéchantillon mais ozomona moto azoya so na bina se permettre na l'accès poudre oyo mwana mwasi oyo kofingela nga eza eloko poudre oyo ngai nakabelaka ngo meme batu nakabelaka ngo meme batu mususu pe lelo nasalelaka bango kolia misusu 200 300 € biloko ya 300 € nakabeli motu na bizwa mais ozomona comment ndenge nini communauté na biso bandeko na biso miso oyo batalaka biso comment ndenge nini batu misu baya koprovokaka biso jusqu'à ce que mutu akrake pe omoni pe mutu omoni pe aya mwasi abandi kotomboka bandi kofinga obandi kojuge lelo mama moko atindela nga 30 €. Abi mama Nicole zwa mbongo na yo parce que otiela nga biloko nabosalaki frais ya poste na sutuki kutu atie ngabi mama geste osali nga kaka mutu nayebi ke ozali femme de parole mais mutu mosusu akoki kojuge yo parce que approche yo te le problème eza mabe pa baafricain baapprochaka mutu te mais na mosika bandi kojuge mutu neti mwana mwasi oyo naobeta lisolo na ye azobana ondimela nga peut-être akokende okoso kuna bafi wana akaratere mabe azoteka biloko mais aamangala mabe mais tala ndenge ndeko ayaka ntango akoti asengi ngai quand même nini baprix ya babiloko na essaye un peu kotalisa ye napesi ye baprix savon cocktail prix poudre Terminator et puis lisusu na essayer un peu quand même kotuna ye osala bezo so mabilo combien et puis na expliquer ye so totali conversation na biso awa na ye awa na mwana mwasi yango conversation na biso awa eza mwa bulai nazo répondre ye azokoma nazo répondre ye boyebi ke na tunya bi oza biso bezo so mabilo combien ote na ngana so bakasi poudre 20 €. Abi poudre 20 €. OK. O kasi ça combien de temps? Déjà nga lobaka ndeko so lingo somba biloko faut tala ba vidéo. Déjà nazaka d'accord te muto yeko somba biloko epananga. Aya oyo muto yeko loba. Mais maman Nicole, banda ko expliquer nga biloko ba sala ngo ndeni. Là ezaka biso bandeko na biso ba africain. Parce que si to koti par exemple neti boy,
omoi ba biso na tala ba on a bi on a go fungola ta copie na site moko boy donc akosa pe fort na ye moko te omona so mutanga so na Amazon mutanga so na eBay. Merci beaucoup maman Rosa Daniel. Mutanga so na eBay okota carte na yo moko osomba yo moko kutu oncle ya eBay go yata ba speaker omoni yo nyosimba par exemple pojon les araboza no ba ko expliquer au te. Mais ce que tant les amis on a biso ba africain netinga eza impossible ba biloko nyonso na lobaka ozo explication na ngote na ocho lobawa na za pona bato nga na za ka pona bato poso mundo te na la même mutoza teint clair même mutoza chocolat même mutoza diminuer na puissance ya pembe na ye na za même moi te na bi bato baza chocolat oyo ko comme ça même mafuta no elongi parce que ça pour rajeunir biso en même temps longi na yo ezo comme lisse en même temps longi zo zonga yo moi bien jeune okasa kutuke ozana bari dite coucou maman Diama Sardoise ba maman Africa donc pour na resomba super beau contacter maman Diama azana ba super ya solo atekela bino toujours. Alors ozomona sikoyo crème oyo nazo conseiller nazo ba crème oyo botala nga nazo sabio je me voir nga na yeli nanu pone loko oyo bomoni ba basi ba tela ba misu ba za mande fois ya noir na si mama nanga moso na sisi live na obenge po azane pembe mabamani ko na ebite noir oyo e usala ndenge nini po elongwa omoni basa omoni sa misu nanga yango na te fort de tête nja bazo nanga awa fort de tête ati bomo nango pe ya noir te na longoli même lunette ngayo na pusana noir et ate mais eza nango solution moko ezali que okosala ke noir parce que ngapi ba noir ngo bande ko sala nite apparaître ezalaka le fait que tozo pakola ba mafuta o tozo tia ba mélange ba capsule ça n'a rien à voir avec hydroquinone même et loko da sans hydroquinone le fait que tozo tia ma capsule tozo tia ba bloko na yo tout au moins la différence parce que tozo mindelete donc tozo tricher quand même pour ouais nazo ba bato ya ba pembe ya européen alors mais eza na babiloko mosusu mais naza babiloko oyo nakoko ya kotale yango awa te suite aussi ya comportement ya bamama na biso moi je m'en fous na bato bazaka bengrate parce que yango te mutu ekotinda nga teke non na aider bato te non moi je m'en fous na bato oyo bazaka wana azela mama Nicole omoni nga na koyola biso po jaune mais so ebandi obeta yo ozongaka epa na nga misusu ok ko se débrouiller kuna parce que nga na ye po jaune na moment ni na rotia na moment ni na rotia moté et puis na conseiller te des produits oyo boko tia na kata mafuta non bayoka na raté ba mibali bayoka na raté soko lingi posone kuba soko lingi ke no ba dozong so ba cacher makasi omeka kutu te surtout ba teint clair. Alors moi soyo tangu na répondre abinanga na tuni abi on go somba biloko a combien on a une somba kasi na mekano poudre ya 20 €. Maman Justine la belle na dit OK après na otine le lien PayPal et ko sala ke na bosani batu pe moi na zo répondre après komelanga maman Nicole na zo c'est là toujours ndenge nini PayPal ozo tindelanga te après na ko zo c'est maman excuse na tindeli PayPal tant on a tindeli PayPal malamoko mwana mwasi yango atuninga et ça la combien de jours nga eu bon on les a posté ko tuna pe na poste okotuna na poste parce que même netinga so na ngi ke mutati na bilo na France na okebi na poste na biso na Suisse ya commune na na Béa na tuni bango excusez-moi mais c'est loko il fallait où ta France et ya Suisse ça la peu combien de jours pour bango ba yeba baza mieux placé mais na poste te na si okotuna na poste okotuna ma sœur oh mais yo umena musala obonso mama Madoka Lema yo umena musala mama Nicole mais ya musala na otinga bibo na umena mais wana pe musala poste yo mona poto okotuna na yo boso muta répondre mutu beza mabe obi ke moi wana a komelinga bi ki mwana poto eko sala nini awa obi bato ba ko somba biloko ba africain bobi bato ko ba biso na loba na video monga su mutu nga so bebi no relation ozangi loko makasi ozangi lipamboli potala neti poudre ayeko mankelenga respect ayeko finga nga ya mama nanga donc ya mama nanga la sexe ya mama nanga afingi nga salope aso ma poudre 20 €. Ta ba manki me bela a manki nga alors que nazo na live nazo ndena za boy
na dia na 4 personnes atinde ba biloko ba valeur même ba 1000 euros ba futi na mbongo te na zolo ba Dieu me voit mususu mona collier 200 quelque mususu mona ya 300 donc 4 coups de rôle ba muke ba 4 te ba même ba OK même ba 7 ou ba 5 comme ba 6 ou comme ça pour drogo na ko kabela ata 10 na kabeli ata 5 na kabeli bonne la mentalité quand bozo mona biso ba to ça ba émission peut-être au bona mutu so a craquer au bando de chijo non bato o mutu musu emso net la bi ya moi so Canada moi so bato so la adiki ko finga sala ka non toza ba ner moroté dans le sens que mutu so ko supporter et créer la biso pe ba tension et créer la biso pe emso ba angoisse boko ba palpitation parce que ba maman ya biso miso ba tala ka biso ba miso boza très dangereux que les biso ba to sala ka émission très dangereux. Moi je préfère dire la vérité. Alors moi so qui mona poto ko sala ni na katia ndeka na komena na ibise que na yo za mona poto ko pe ko se renseigner qui mona poto ko sala ni na katia mais tanti abana komeni ngabi qui mona poto abi eza musala na yo tinga bi ngana zo sala ke ma sœur tika ko tungisa oza mona poto kende ko tuna na poste eza rien à voir na musala na ngai akomeni ngabi na nga quelle insolente. Ngan réponse da PC na yebite biso ba africain ba français mususu ba mo mususu ba employé rango aucune insolente ngabi tanti mais osam vraiment mutema mabe na 8 ans na ngai na ya ko répondre yo banda ki oyo ko contacter mutu a 8 ans na ye na bandi ko répondre yo ko loba nga quelle insolente na muninga lobi kende ko tuna na poste soki colline ko sala combien de temps pour la ni biso ba to mangala ba mususu boza ozo loba nga pe quelle insolente. N'a pas combien la vie mais après avant qu'on a comméré avec aux ça à l'époque il m'en a porté au salani donc on a mutu moko zo ko on dirait kana kem suko ya ko tantenga ngala bi mais aux soba na suksi maman na zuna bloqué à landinga na message privé yelinga pour nga na baki na ça live non ça les live ye moi so ngaye na mo ka message normal ba mo ka commis impoli à maman salope pit ya mama na yo ngapi na tika kite kota na ebise ya yo moko ya tata na yo na ebise tango ya komi impoli ya mama na ko mona 22h14 su ngapi na zomisi ya yo moko akomi pit ngana lobi ya yo moko akomi ya mama no la kisi donc afinga se ya mama nanga ya mama ngapi na zomisi ya tata na yo mwana makangu faux chéri. On comprend, c'est moi na makangu faux chéri keba na yo nazo ke no na public on y a porté plainte na fingi na bien imbécile na yo nyama mwana makangu ngaku na bakisi yanga mbala moko akimi na mona kama moko maman Mokabila a rapidité pou akimi na WhatsApp aka bloquer photo na ye a supprimer photo allez pou mbala moko tanga na zongusele ya mama na yo ya tata na yo mwana makangu nyama na yo e pembe na yo. Comment se fait-il que muninga zo teke logo na ye a tout mon lioté a provoqué yoté obi logo pesa ke nga kande za ke poudre oya 20 euros oya zo ko mankele nga respect bonso ya Sylvie na nga mboma na nga mama na nga poudre zo ko mankele nga respect nga kombe nazo ko kabela ban compatriotes na nga bande ko nga ba africain misusu baza ko na France baza na foyer omona mani ko toza foyer mbonga osomba biloko ata opakoleza te omona okangi kolina mbongo no moko frais ya poste au poster bat moi j'ai fait ça même ba crème eza comme ba cadeau parce que na koza nga pe fier na luki mindele mo na tekeli bango ba o bazaka na bani na bango wana parce que eza vrai copa bien mais osomona miso bis comme eza 50 euros mais tala ngai na ye awa mona sali yango espectacle mish nanga soin faut de terre até on na faut de terre até awa tala awa ya vite mama Sylvie na zongi selie ya ye na yebisieko ya mama na yo ya tata na yo afinga salpiti na bi ya yo moko afingi ngai ndenge za wana salope na bi ya yo moko apo mona mutu aboye ebela mafinga boye sikoyo ngana botaki Yesu te même Yesu ko comprendre mutu asali eloko te moninga lobi de kono africaine soki ya moi biloko bo après maman Nicolas yambaka téléphone te obike na tali ko mama Elise nanga
Nathalie mama Elisabeth nga moto ko nazo kaba poudre na ko kabele poudre na ngona finga na ba faux chéri na c'est faux chéri kaka dans vie boy bo so mona bino moko nazo lo bala bino bande ko langa moi essaie quoi ça na Canada moi so atanga finga wana moko bo juger ma casité bo ta makam mwana na nga ya mwasi ya mkola fanda bi mama bokuta po bazomona nga kana pa Camille ko tango afingi nga ya mama na nga pe na zongi se bazomona nga na zo ko répondre nga ko na bambela ka bakisa ki suza bien bembe na yo soko zo tala nga pe na live na komena bi yo soko batiki biso yo ko betanga peut-être MC boko mona pe mo komisi bo moni ke non mama moi sana bazobuna non ya na kamu kosilika Yesu te Yesu même intango akuta ke église salité apanja kaza na raison pour les bandits qu'on a biso africaine makambo basala biso pa mindele ba yo kasi mwana mwasi pe ninga yeko fika dans le vide na yebise on dira kana kiki mwana poto o moni ba mission de bosambwaka na regretter ba Elise Tumba akimi manga vana na France akimi manga zu photo na WhatsApp a supprimer pour na ngani na tanda ngo kaka wana oh ya mo sala ba ta mo isanda ku yo muto nga kote ya bango na nenga mawa so ba popolo ko bwakela nga ya popola bango ana raison na ye moninga mo ngako naza ko du gentil na yebo na koti maison africaine na meki poche na biya ya kimamba ko kedozo o yezo ko finga ngana msusu eloko moko peta la kisange za kutute émission oyo na ko autoriser te que non muto ya ko finga mama na ngana sa mabela zo pola na ye émission yo lelo moi si beaucoup tazo sanga bimami nazala na basalité na sa base belé grâce émission na yo na ke ko sala nga babula maki o insista kabiso bibobwaka babula maki na ke lelo soki lelo mukongo na nga ba règle kangama nazaka na souci nazolela na poto docteur asali nyonso makile bimaka te grâce na yo lelo libumetika nga pepele quoi komanke mutu nikola poudre 20 euros na éviter le konini biso ba noir to lingaka so moninga zo répondre et puis au monde nga salinga wana akokima mangu akokende yesa mutu mususu ke non fianga finga nga kosomba yango na lobaka bandeko yaya ata bomoni mwana mwasi moko afingaka mwana mwasi bomoni afingaka yo ko appuyer na mabete pesa ka consobité dindaka kanda mais ko wela na opiko jija ke makasi te to na lobe batarando te mais mona surtout biso batosala be mission tozaka plus take tozaka plus wana ozomona ke mutu mususu otoloba mwana Nicole kanga mutema non muteme sukaka parce que eza surtout nga nazosa osa musala mongo na mutema moko zoko ede bandeko na yo nga baposa ba mama ebele na bana au moins c'est mon coup de sang ma Nicole ma photo kutu attention na bossa ko cha dodora na mataka na beti na mobali nga so si na zo na beti yango kana sa mapeka na beti yango ya sur la parfum ya parfum na beti yango na katikata makolo esi wana mbetu mobimba chama masola kitoko mais mutu mususu bendenga zona omona yepe boyeke moi si muso yebi sota nga fimo batem sanga lobi mais moi isanda ngo je lève no tio même na futa profit nga bitenga soma ngo 3 euros abi ela mo makitenga beza makiteza 3 euros za ba ninyo essence bango bazana rouge bien tala ko depuis jour wana on dit elongwa na passe ozomona mais au moins yende na muninga mwasi nga na zaka courager zem so moni lo bozo la sebandeko ya osala ngote ko ya ko lembisa muninga na musala na ye mama privé o ngana fiane zake rotoka yenda ngana na kimuninga ngam ye mutakimi ngana kimakite ata ya bakoko ingako kota na kati pota mwa ya lobi na nga ya zoko finga nga side pit nga ko na fani na ba media nga ko tuna zaka ata na mek batonto musomo na zoko drago nga na zoba mkomisu mama moko tozaka ne ba mi mubali na zoko tungisa kana yebisi mubali na biso ko continue na yebi mwasi na soko continue na yebisi na funde pa mwasi no azoka te njoka ndeza ki batu musuba yaka na internet mwasi mubali ba sima ba kisi la contrat po ba linga ba film musu po ba ka ba chance na bango na ko comprendre tant na ke ko funde pa moi ça pesa na réponse et bon moi ça ni na au nom de Jésus nzoka nazaki na ba ami baza batu moko bien te ayebi nga to soko finga muninga salpit salope mais yo ko komela ye osomba poudre na ye sikoyo mutu aboyeboye bisanga so bomoni mutu asala émission bazwi batandie photo na ye balukisi ye parce que nga na koko lukise bien po mokili eza moke naza na bato ebele oza mpe tozala na mpe tosolaka mpe na bato ebele okozoka mpo na isaka na bikebana na nimero na yo
bon numéro ya miso bakokekanga yango na eloko mpenza na regreta ka photo ni nazwaki bozomona makambo yango la famille mosala onga nazosala ye msu soka ye akozwa courage akokangela ata baafricaine bacongolaise te mpo nga na kabilaka baikolo nyonso bayokaka langi oyo ye ata kozwa ata msu ata 300 euro na ye bamisusu oyo bata batekaka mafuta ntango nga nazolakisaka biloko baye baproche eza te parceke batama nga na bango lolendo orgueil mpo nga naza nango ebele na ndenge akosakana te oyo ezokozongisa babilongi ya bato ezozongisa donc koposo kitoko mais soki quand même que non bafi wana batekaka biloko estce moto ozwa mpe ya courage eloko eza ya 300 euro ayebiso mpianga 100 euro opesa te ke bakuta kobakisa mpe 40 euro likolo mpe komi lisusu kati abi te eza kati eza crème mobile le fait kayebi ya courage yango eza bien akoprofite wana mais occasion bino bozwaka moto ndenge nzambe apesa bino mwana olokola nga ya motema ya bomama kukukana na nga mama Sarah Dayton ndenge nzambe apesa bino naza fier na nga na koloba toza dete mpo nalobaka ngo na mosala oyo nde nasalaka oyo ezala kota komela bamaki ezala meme kota poso surtout komela bamaki wana kisa bokoko na baafrike tosombaka ngo mais ozomona msu bato misusu neti jour wana yaki nazoka batémoignage mwa mwasi moko apesaki mama miel ndenge oyebisaki biso tosala na zule vaccin nyonso eleki bien mais mutu bakopesa mbongo mpe kaka wana na fani na ngai ye kokomande aya kofinga nga salope kaka gratuit comme ça afingi nga pit kaka gratuit comme ça afingi nga ya mama na nga donc se ya mama na nga tantine omoni ke politesse ndenge ezalaka nga mpe nabukanaki te nga mpe nabukanaki te nazongiselaki ye ntango abandisa piti nga na biya yo moko oyo ya mama na nga biya tata na yo ebembe na yo mais tala ndenge ayaki bonjour maman Nicole bato ya France na France na se permettre na contacter yo par rapport à permission na yo namonaki naza na besoin soki moyen ezali otindela ngai ba prix ya poudre prix ya bota bato mosusu bota bafio bato ka babiso bamoisa ndeko nakosele meme koli na kabele meme babiloko boye napesi meme babiloko meme ya ba 400 euro meme ya ba 1000 ata poudre nakokabela yango 10 bota bato mosusu bayebi kogarde barelation te botala bato mosusu ndenge eza wana ozaka moto donc eza bamo mosusu ya kotenir yango moninga asala eloko te kaka mbala moko mpo ntango na blokaki mpo ntango nga nazoloba ndeke tokotuna na poste ayena natungisi nga deja mama suzi na ngai oyi mama suzi basalaka boye omona ye bayebi bien ke naza na bebe me basalaka ndenge baye na bandi kokomela bango mama Esther Odigesa eza passe congolais atokanaki osala oya na internet ozala pape okoma su pape te okozala pape te jamais simba te même basala nzambe tokoteya spirituel tokoteya moment ya spirituel tokoti moment ya kopapa soki ekoti tokopapa parce que oboboni so toza ba esprit faible te omoni moto okoya nga neti na lembaka omona mais mutu boye ntango moto azofinga nga likwa poudre 20 euro donc nakokaba te eza bashaki koli ya bato soposo na kati live papa azwi makasi tokokanga koli bashaki koli ya bato na bamama mosusu omona kaka boesprit etape mama mwana natie crème boye neti mama moko esenga ma Nicole natielaki crème na bi mwana no agene fifa apakolango omoni bacrème oyo oyo bana na bino baza na babouton oyo ezokipe te mwasi na mobali fo bapako bozomona nga te naza na bebe me bozo elongi na nga eza toujours bien réveillé parce que eza crème oyo nake te basala nga stige esthétique na bacubi nga matame ekoma kitoko non ozomona un moment nazwaka neti boye secret na nga ya awa biso bato bapembe awa awa ezaka mwindu me nga eza mwindu te awa nanga eza mwindu te parce naza na eloko moko eza bien me nakoki koya koetala yango te mpo bamama baafricaine malgré bokotaka église ya bostra bopartageaka me mutu lokola neti nga nafandaka mikolo nyonso tu te naya komona mama oza bien baza moke tala kuni mama suzi azaka na braza ere nyonso kaka ma fille ça va baza moke omona bamama wana me tala Sephora nayoki Sephora na place na France kuna nini Charlotte esili sikoyo na tala meme fille moko asilika abenga bikoch bato oyo basombaka eza bato oyo bafishaka te on dirait bato mpe bazosombaka bato no batekaka bamafuta mais bien singa na bato biso bakotekaka bamafuta baza mpe na bapio na bango batindaka bango ko bino bato mingi bamisusu boza komikitisa te bino bato misusu mpe botekaka mafuta so ngai azaka bino bato kanga na bengi
moi sana ndeni to négocier na osomba biloko bo aider parce que na lobango ya mama tu ya africaine soko lingi tampo elongwa elonge zonga yo bien kota na biloko omoni papa Camille ba osala ngo ba pièce et là soki ya ba 5000 so ba 5000 soki dollars soki donc tellement et ba mindele ba commandaka ngo ba benga ngo crème magique oyo ata rouge ebetia piu rouge mama ko lobi nango elimoy oyo ata omoni ngamo mukolo okoti ozwa te mutatekaka biloko nazo interdire yo oyo kotia te oyo kotia te oyo kotia te mais nana besoin mbongo te na gagné penja soki sur 100%, non na gagné 20 80 na sundo elibilo ba mayele nyos internet mais respect na nga na ko permettre te mututu yo kofinga nga c'est ya mama na nga oyo kofinga c'est ya mama ya mutu dans le vide comme ça nikolo muninga lobi na yo kene na poste na bino se renseigner et écouter comme soki mundele mutalobaki na ye Maman Esther Rodriguez, ça soit mondial le baki na yeke, kene na poste madame va se renseigner, colis en Suisse jusqu'à France, combien de temps. Ayanga OK madame, oui ça marche, demain je vais aller. Mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît yo mutu mwindu? Na yebi peut bien na lui ma sœur, kene ko se. Il y a retour na ça à combien? Ozo so mano pe no 20 €. Otaba faux chéri musu. Mais en plus batu musu ba somba ba biloko ba nyo sauté je mélange pas. Et là on a remarqué ba musu ba somba ba biloko ba 10 € ba 20 €. Bazaka na ba gel moko kasa kutu ba maman musu ba somba biloko pa na ba 400 € hein. Na ça na kana na nga tike donc ka dépense 400 € abikana. Ça ga yo moko po o mo ba musu ba tinda nga ba rouge à lèvres. Mani ko ba rouge à lèvres otiaka eza kitonga na somba ya musu za ba 2 € musu il y a 1 €. Nous sommes tous les jours souka ya rouge à lèvres dans la chair et 3,50 €. Si vous avez ça, bata boye yo kanzi ngai na boya au griffeur africain. Na boya au griffeur te. Na ti poudre na tiene long. Na ti poudre 2,50 €. Poudre les a très bien. Maman mi soko c'est quand même na zo vérité. Ngam na vidéo grâce mbizi. Na sala vidéo na lobaki ni na bi grâce mbizi poto sukola biso grâce mbizi ngata na zeko ya na uti Afrique na zo ya poto o kasa za rebelle na kata ba Rwandais o yeba tele no o wana mama mo isanza kutu ozo mona misu kaka tentire mwindo andengwana onje mutale madeso ba soda mais mutu o mwenga na za simple na zo loba na goya ko sala ba chantage te na loba ndenge za bo lupango eza yanga ngane na surtout biso batu ni basala be mission oka ngane na za boye ngane na boye ngana patron na bino nga patron na bino batu tocha bandako biso to fala na poto boyebi ke na Afrique to kola la famille mobile lelo ko to tene pa kami to zo sola to bi nga penja na ko futa ndako na Suisse ba 2000 francs c'est le roi neti ba 2000 et quelques euros na biso o to futa ko za ko neti ba 1200 € ga mais biso bana ya ba koki na bango be biso to bi o salon kaka na Afrique za chambre déjà ya ba papa na ba maman ki vanta wa ngwani nya yo pe pa bi to ko lo ba biso mi bale o asali oge o moko akitisie ngala ko ya ko griffe te pona so ko ba monga batu mususu o ko mona maman muso atia bi mani kon même rouge wana lukela nga rouge ba rouge tia net na za na 400 € atantini wana na ba rouge lèvre na 4 na muto ko tonga bila mane na 4 oui maman Falicia yo mama na isa même grâce bis ngata on a ya poto on dirait rebelle te maman rebelle moko donc on dirait mutuko ba Rwandais ba asala 4 groupe ba rebelle donc ta joie siko teinture le portable oti maman moko pesa ta na so ma pe ko ndire muto azo tokisa madeso ba soda na kakolo kuna joie siko teinture joie siko pantalon ndire na tango ba wendo joie siko pantalon et bongo joie sac lelo pe ba plus pende to fani boye moninga mwasi monde économe africaine pa ye so ke fenga la ta Gucci poto sukolaka siko yezo ko sela nga ko na ko kabele poudre wana pe na kabeli po nga ngani la zabo na dinga nga ko griffe africaine te po biso to komaka oye o sala be mission comme nga patron to te o teki biloko mukeza un patron maman oye biso ma peko penya o ko uta Afrique penya ko yana onje mutu auti ko beta nzango na lifelo bongo zwa maboko nje mutatumbi malemba na lifeloko maboko mwindo andenga zwa siko munoko onje mutamela tumba kuti donc munoko kute bongia wana ba miel lelo biso to komodo pe ba crème de luxe pe boy super crème yo wana so nika pe munoko pe so nika pe mbebo pe munoko nje be serese yanga yesa munoko zaka mwindu penza
Bon, on a ce qu'on a fani penya, pembe, poto boy. Hein? Poto penya, moutouneng, ezo souko la boye. Ya. Et bon, on voit toilette, ils sont au Kenya na toilette, ko. Toilette, il y a des Afrique, il y a des matembe. Donc, on voit la toilette, blé. Même toilette, contact, hein. Toilette, tu peux me dire, tu na poto, et contre moi, autant que ça peut toilette, tu fais toilette doucement, aux hommes, on a peine que non, toilette à poto, aux hommes, on a un peu couleur. Et bien, il y a Afrique, c'est comme on sous ozoya ozo saka na poto ozo finga mninga ngana ko kabele même peu poudre wana ya mama maman mo kabila le saka gas miss ba zo finga la femme de ménage abi mama biso nyoso tuna ye mo payer pa ya poto ni mutu obi mutu akufia la muki ozo bima outi Afrique poto ozo ya poto de mutu akufia la muki on dirait to zali ba diamber moko boye wana ozo koya et puis mundele de la bombi se fait mutu o comme il peut bien. Et après, si on bien bango balinga kana sala ba vidéo, ngana ko griffer na ba nga mo sanza mtole kanga zate muto ko ngako na ye poto tala suka ba sa samba na ye bieta crème ba ko ko so batie mo na ko zo mbele ba kata ka pondu yo wana zo kata ngana ye bieta crème yo mso ye ba crème pilatoire oyo ko kata nyoso to kutela mwate mama to kutela mo pe awati après nga coucou maman jolie cassée. Après on a go sala na griffer munini. Non, n'est pas teinture. Moi si moi me écoute to yeba na en Afrique. Oui bi qu'on a mona eka na faux na Facebook. Abi Nicole ça yo ngabeza ngai, oui ngai na change. Izangai. Ah, OK ngabi. Yo sala na potoko. Tela ndenge eza wana yo mona kanga nena ya poto veste la ngawa neza ka ndire soki ba infidèle ba uti na Rwanda bazokota Congo veste mobimba emelanga 3XL mutaza et puis à l'époque dans la taille S ozomon balati na veste 3XL na se ya makolo basket numéro 41 soki 40 mutazo la 39 balati soki 40 ngawa na kusieta on dirait mutu ndenge eza wana azana mayanji na poto. Et bon, toilette à liboso, matembele bimi, pondo e bimi. Nini, mususu nini to banda kulia wa les arabes. L'eau sa sucre pe bimi. Après si comme mususu ya oya ko tungisa bol ba nini ngana ko griffer batala ngana internet na ko yisa ko keno ngana patron na bino ngana yango omoni pe mona comprendre pe ba africaine. Moi ce que sont ba ça que cher ko la patron ma patience zo memango. Me zaka ba kanda vie. Mkile. Non. Ba Africain comme mama bijou kuna. Ba Africain faut pas. Ya mama ninga ta na so bisa bango. Tango mona ba so mona pe mais yepe bondene oyo ba biloko ba o mona biloko ba moins cher te. Moninga zo la sa yo que non changement de mentalité. Faut ba ndeko miso ba changer la mentalité maman. To comme biso na poto, biso na ba tambongo, biso nyonso tokola ka bie biso menga au moins kutu naza ko wasime oyanga ndenge za wana tala sample ya okokata si okozwa nini crème épilatoire okata okozwa même mbeli ya bayanda ku yo nyonso ko raser net ba raser ba prisonnier kuna na makala suki osomo et bon ozwa sac ya kama l'école na mema mko zwa veste na kitaka na mo ba serenda ye poto ba sera mali mama et bon yoka lisusu odora bino si bozo ya on dirait ba uti ko bunda la guerre bino si bozo ya on dirait et bon to comme la porte de comme comme bima isusu ye fie na nyeshi ko ngana bima na koma yo ngana mona mtambongo ngana andeleza na osakala ngate mais ngana ebite bata mukili ya mona ba ina gas mbisi yo zo finga femme de ménage inga jour na ya porte ko sepela nanga oso mona ka mnoka pam tala ten elongi kaka misu mutezo mona nyonso mwindo dire mutagane kolambela basoda mobutu madesu osomona toilette à l'époque soki to ye poto na toilette ya sikoesha na toilette pa makuta ezopesa intégration ya pondu na matembele longo nayebi te so tozala bato mosusu bokona kolia basoso le premier ti le 30 nayebi te nga toilette ya pamba kuta eza ngunda oyebika koke toilette ya pamba ntango outi poto toilette ya pamba okoti oyebika eza ngunda toilette eza ngunda parce ozosala kaka ozobibisa oyo ya matembele te obibisi bapondo obibisi matembele obibisi misili obibisi babiloko obiso bandaki kolia
après neti bumu respire nango ai tabandi kolia mo ba beefsteak nanga hamburger bon hamburger avant mpona komesana nango nzambe mo nazo biso mama Justine la belle jour nazolia hamburger nazolela elonge bebe ondie basi tumbaka batiela hamburger en tout cas nzambe kozala mouta eza pasi nzambe oyo ebela babere nazo boye mpenza ntongo nayaka poto omona mpenza hamburger ko ondie babeti yoko papa lia eza batomati lia eza batomati epesaka vitamine naolia wasiko salade parce que tu vas te le na bango boy papa misu ba finga baninga na soni après ya ninga o griffer moninga que non ya leki biso nyonso to ba misusu pe na yebi ke tolia ba hamburger mabe avant to koma ba fan club ba McDo nga ba kotsa na McDo nje bazo kotsa mutu na nini na liwa McDonald oba nje bazo yoga papa lia epesa ka santé lia la ngoni ba tomate la ngo ba komika ninyo oyebi ninyo yo mama Fwalisi ozo ba nini oyo fromage mama ezaka ibo pass nzambe na ngai oyebi ko na mutu to sake nzambe makambo solo ozo saka na vena soka yepo to tika oyebi ko mama Fwalisi natali ka fio nazo ba vraiment eza passe mentalité mutu mwindu eza passe penye bandeko na biso mama balingi biso nyonso ye surtout biso batosaka émission comme ngai na deki bino ngai naza boye ngai na deki nga kolo nga mutambongo nga mutani non mutu alengi mutu bon mutu na mutu aza na possibilité na ye mais koleka penya mutu nayebi te ngai nabeti na ngai nde ngai nayaka feste ngai nalataka ntango na ye nauti afrique 3XL mutu alataka S 3XL mais nazwi kotaka te eza mpe ndenge moko mpe te kabila yaka nde na baboti na ye oui mutu na mutu aza toujours na nini na ye engai eloko na bosanaka te ezaka changement intégration toilette na nga kaka kuna ezaka bavere kaka bavere parce que tellement pondu matembele pondu bavere oyo koya koloba na ndako na mo bandako kolia misu kozonga ndako zonga afrique koya poto te kofanda na poto te kele olia basoso na bino kuna nga kutunga libumwa pamba kutu ekozwa kutu intégration ya pamba McDonald ya pamba lelo nakoma fani nango McDonald oui ma chérie ritusha na ngai azaka na kanda mutu asombelanga veste ya 3XL kanisa mutu aza S bake tosomeli veste ya 3X na midindika mbiba chu kaka mutu mutu bandaki komona bongo zwa makolo ondire makolo ndire mutu ayomela cigarette na lifelu tumbako ya lifelu cigarette tala maboko ebongo zwa siko basket ala mutu azolata 39 bazosomela basket ya 41 na banda kokamataka bapapier omona nazotia apres siko botala nani mwana mwasi ozo ntango sikoyo nakoya koloba na ye akanisa ngana naza neti mutu oyo azoya koya kokrife baafricain non fo koyeba ke non esprit nanga eza wapi mpo na intégration nga mpe nasasaki ete auti ofinganga afingi salope afingi ya mama na yo kukukana na nga mama divine boti na ngai nga mpe nazosele ya yo moko ya koko na yo ya tata na yo moninga asali yo eloko te kuta kokoki kokabela ye ngai nayaka kosalaka émission oyo soki nzambe atiela bato ka babiso mpo biso bato lokola banga oyo naza na susi ya bomama okoki kozala osomeli oko mpana nga baza ebele awo bazala so asomeli oko asa omona ase retrouve lisusu ya mosusu ebele nayebi na ngai te bamisusu batekaka na juge bamisusu te mai ngai nasalaka yango mpona communauté nayokaka kaka mawa moko boye yango mpe esalaka nga me mwana mwasi moko boye te ye afandaka na France ye tala ndenge ayaki message ya le 7 septembre ezanga Christiane avandaka na France na se permettre na contacter yo par rapport à bénédiction na yo namonaki naza na besoin soki moyen ezali otindela ngai prix ya poudre prix ya savon cocktail na prix ya huile Terminator et puis nyonso tu oyo nasi na répondre ye mama divi boti na répondre ye na gentillesse nyonso mama natuni olingo somba biloko ya combien nasomba kaka poudre nga penya Nicole Moisana nazokabelaka bato natielaka bato parce na ye omoni ngai eloko oyo surtout bamama na ngai baza kotela bomoni bao bazala boza banoira nga noire ya te tala sa misu nanga fois de teint ya te
parce que poudre on a toujours ba maman mingi bazala nango parce que ça vitamine C et ça rien à voir avec poudre glutation té et ça vitamine C na bozo mona même teinture na zo pousser la ngako ma mwinda mutekasha ngate so moni tena nga bozo mona venir vitamine telo nganga ozo mona venir moni ba crème moyo muto akosote même muto a chocolat za na crème de lixion na ndako oh bandako sentir poso elongi moi pete ozo mona penza awa nyonso ba noir tout ezosila oh bouton surtout bato ba teint clair ngana lingaka te muto ana bouton so Terminator oh tiaka na ba bouton ekotiko ba bouton mais ba tâche mais yé a traité au bouton sans tâche ozomona beaucoup nga bozuku tu chance et puis tozana papa na biso azo la place biloko eza place benya ba biloko ngo eza et puis ba prix eza très bien hein net oh so na Sephora prix nango eza 160 €, 50 ml mais nga yote ngo 50 €, il y a 300 quelques mais nga ozomona na ba pe muto ye na 100 pe na tikeli eza kutu ba chance po eza ba crème de luxe talanga na renaki fête lobby et puis telle longue eza toujours réveillé mais ozomona maman na ngana on azoloba moninga zu courage à répondre yo na message eloko kaka oyo ayi ko mankelenga respect po atuninga ngana tuni osomba biloko a combien on a yika na somba poudre à 20 €, pour poudre à 20 € ngabi OK alors natindele lien PayPal oh et ça la combien de temps ngana bise kende retourne dans la poste na bino soki ça la combien de jours pose wa biloko oyo yo mtote kaka ya musala nonga bino mais eza mabete ngana za occupé okope ko kedo tuna eza poste à renseigner eza mabe na mona ka mutu oh mais oza insolente hein kaka dans le vidéo eloko pour moi na tinde ko vidéo te kaka ko koma nazo komela ye nde eloko ni ya ki insolente eza place wa ngala se metantine na tanya suna zio répondre vous avez gentillité ou à retraiter ngaka ki na insolente bon moi ba se ba africain ba bi se la baninga ba image na bango yango moni maman nyoso na yisa kabino mama tout ata camarade na landanga na émission yeba yango en réalité dans l'homme c'est l'esprit mutu mususu azo combattre nga par esprit mais yo ozano mwana na nzambe mais ye azana misala malamu te mais tanga moni nga kamba la bonga ke mwana mwaso oza étoile pour la bato ko aider bato plus aoluka casser au camarade na ye akosa si yango na se planète amangala mabe au moins yo pe camarade pour surtout basi na mona ka basa ba africaine o bazaka facile à manipuler ba télécommande basa ba africaine oyo ba yoka plus mibali na bango te mais plus ba camarade na bango ya ba oh na moni mo isanya ngo fiango za yango misobi fiango za okeza yango mona biso mutu nyanga sa ke mission ngana beti makamyo soto na ya tangu na utaka Afrique tala ngai wana sama samba awa oko so kutu krema ko pakola wapi ya kokitsango ngai wana na zola na veste nga 3XL munena ndengwa ngai wana zo asiko tenti est-ce que sepela nga tangu na Afrique ngaku na lati simplicité au moins na zoloba même mususu oloba ngai patron ngai ne nazanga ngai ne naza danser tala poudre tala rouge à lèvres 2 € na ti ozo couleur rouge yango même za photo profil na 2 €. Yango maman na moko Alexa Katia et Wabi Yaya na ba rouge à lèvres so men ngala ke na ozole ba rouge à lèvres ba crème na biso ba Suisse wana 1 € wana na kenda suko zo ba crème so ya makolo mais on mona ndi mboko yo na kobongisa poso surtout nzoto OK ata ba changer tout kaka soke longue le bien longue zongo gêne so mona ngai longi te rouge à lèvres kaka na te na mona na biso nya surtout fort de thé à teta o mona te mais o mona muninga na yo amoni nga na video atante nga misusu akute na moto nzambe akome koso fiango ami laksaka ami monaka mais o mona siko ke non njoka nga na za simple mais tala bato ba ko somba biloko bato ba ya ko tinda ba message tala nenga manquer nga respect mama divine boti oyebi ke kaka tango alobi nanga oza insolente nga bitanti mabeni na sali o banda ko komana zo répondre yo et puis kaka na lobi tout na poste na bino soki kolino ko sa mikolo nini yango ne loko finga nga mama Hélène Manusha na nga pe na bukala kite tango na biso na bi o finga na za insolente problème ezate o ki mwana poto ko sala nini poko na isa ko za mwana poto kenya ko tuna na poste na bino o ki mwana poto ko sala nini ngwa nga bi oza zoba oza mailité na kangi na bloqué ai nga la privé ya mama na yo akomeni nga bon salope
pit ngapi nazongosela bi ya yo moko tanga bandi kokoma na message normal ya mama na ngabi ya yo moko ya tata na yo o salope ngabi ya yo moko o salpiti ngabi ya yo moko apena bakiseli imbécile na yo nyama na yo ebembe na yo soko ningi na kokezwa foto na panzi yango na bimisi yango oya kofinga mama ya moninga se na ye kaka dans le vide po azosomba nga poudre à 20 euros alors que ngam na kabelaka bato biloko ba 300 et quelques euros bana banda musala oyo omona mama mususu aye maniko na mbongo te na feti po sozo banga omona otali kabe mama bijou mukuna omona okangeli mutu carton nga na ba carton belé omona okangeli mutu carton apesi obe monga poste te na bisa biyoso batikeli nga na yo okobeta malokola mwana muke moko na prison moko na hôpital tokobunde tumba bangwaka po amungala oyo tomona ya mwasi kuna bozomona ya mwasi alingi kofinga no obiba mwana nga mwasi abi mama eza mosala moko facile te bango na baka mi jour ala bamona nga kabu nazaki tellement kande mataki nazomosala baka ya tata na yo ye pake ya mama ngabe ya mama na yo moko nazokoma bozomona muninga fandi na ye asali eloko te yo kofinga muninga dans le vide ndeko yo okutana na bato na mokili nini yango wana miso okozala mpe otokaka sola mapekele kitro yo okutana na moto miso deodora oyo ya 4 euro balakisa mpe kesisaka sola mapeka deodora oyo atozotoka ndenge niboremakanga nalataka ba-t-shirt jamais edesinaka naa na bato bakendaka bavoyage na kini omona ndenge eza asi asombi yango atia yango na nini na ye place oyo azotoka okokuta ata bino bato bozoya kolembisanga bokolembisanga te eza motema na ngai neti tala crème oyo kaka ya korange lo valmont oyo kaka eza soki 30 euros mais mwana na biloko bato biso mpo na tie omoni yango nga tane na ye moni fode te ya te tapisa miso nanga fode te eza te nyonso te na babiloko bacrème ya bamindele bacrème Anaïs bacrème ya kitoko boye neti poso moindo boza nango bezo bamama na biso boza bachokolat il faut bozala bacharlotte de nuit oyo ya jour ato tiaka maquillage tia ye na se apose tie maquillage no oyo banomona elongi no kitoko botalanga omonanga tala sa miso noir ya te ta sa miso noir ya te fo de te mpe ya te nani intérêt okoso te awa na nga naza na wili moko eza bien ezolongola bato bazala banoir obotela me nakotia yango te non kotia na esite nakotia yango te parce que tellement maman divine na fille na pesanga kanda ayo makenga respect ko poudre 20 euros nakokabele même 10 nakokabele même poudre 200 euros eza vantage te yango nakotika biso bamama na ngai na bi ngai na betaka ne na ya poto ngai ne na ya poto nakoya ogriffeur africain te omoni nga rouge à lèvres na tie o photo na nga profil wana na simi portable bebe rouge à lèvres ozo mona kitoko wana to le olongo nango lelo te ya eza 3,50 €. Na sala ga musala koteka te eza ba mama mususu omona bwa tie mbongo mama keto sombi na ba rouge à lèvres wana omona na ke na somba rouge à lèvres wana mais omona moninga no mwasi muso ya rouge à lèvres kitoko na somba 20 €. Na ko sombi nango pe belé pe comme commerce na yo otegeli on pe bato mwasi moko mafuto na somba ngo bika teka ngo combien ateka na mboka mo be 30 €, mais nga na somba ngo même na base ya ba 10 € na sombele et puis to senga la mbonga transporter mu kilo to ba ko fanda bien na batu ko sala caractère malamu ko juger après ya mo so bo moni de ko moi si Canada ya moi sa fille yeko to zoa ye na préféré que na préféré ba fille ba ko sala ba émission ba mo neti ba jara e so bona ya zabia finga la te mais o yema mama be nya za na neti ngai so bona nga mani ko zo tomboka mais muta pousser nga pona tomboka moi so yo finga nga se ya mama nanga dans les villes comme ça pour ba yebisi ka ke so ba ke da poste siko so to kutani ba tebiso babi bobunda esa ko betanga kuku kala nga mama mina sibidi nanga akobetanga te alors yango mona zo ba la famille bande ko nanga yango mona zo ba moni mokili oyoko yango na yeko tala na bite bato balandaka biso babiso bapesaka biso kanda babiso bapesaka bato kanda omoninga asali eloko te oyemba moko bandi kofinga moninga dans le vide moto asali eloko te yango moni mami nazoloba ke non
ngai nayaka kosala mosala oyo mpo yo oprofite. Alors la famille bozala bien bamama na ngai nase kalme na ngai mama toilette na ngai nazongiselaki ye ya ye jour wana kala mama mina disidi nasali ekuta eloko te mala moko abandi ofinga ngai sali pit abandi ofinga ngai impoli abandi ofinga ngai kaka impoli muntu mninga alobi nokende kotuna na poste mwasi africaine mingi misusu boye balinga kojuge baninga batalaka makambo bacaratere na bango te meme mosala onga kuna asalaka ye soki nzambe balobi na ye yo ya kozala place ya mama Nicole ede bacompatriote akoede te alingi nomona ye ndenge atele abaluka mokongo mobimba tele aza propre aya kodendela asala yo bavideo omoni yango nga mpe na lobi ti nga afrique na nga poto na nga ntango nayaka ko nga na kogriffe yo biso kutu nga kuna ye poto loka mutu auti aza na groupe rebelle on dirait mutu azala na 96 na bakabila le père mutu atala nde na yapo zwa suka mapeka tia wati okokata ngo na mbeli crème épilatoire naye komonela yango crème épilatoire naye komona crème épilatoire zwa sikoyo veste nalata 3XL mutu alataka S bokozwa basket da wana naza kusieta ebongo na temps wana oza nasola mapeka te ebongo ozosola parfum moko ozela ngo wapi o nakozwa soki igobosi soki nini chanel batu mosusu ko bazalaka bisalela moko boye nga na koyo griffe africain te nga ntango nayaka poto mama oyo balibaka pena kese ayoyo aza kuya aza kutambula aza kusieta zwa sikoyo nini tika ye kamili bozomema meme boyendeni anaisi kutu babotami na poto anaisi oza na chance soko mona nga ntango nayaka poto anaisi okosepela na nga te wana yo mobotami te anaisi zwa sikoyo fasi na nga bien okwa naza beseresi zwa sikoyo munokoko zwa sikoyo tentire mwindo ya ndenge wana tentire mwindo ya ndenge wana ondie chef te na basoda ozomona ozofo opesaka poto merci ebongo mama Falicia ntango na afrique eza kaka afrique toilette mobimba na koti ntango outi afrique oye poto nake kokota toilette mama mokabila meme na toilette ozolakisa mpenza ke no mutu oyo changement mpenza ya pays ya bapays mama elai manusha toilette mobimba matembele pondue mosusu azaka ngai ozosala na toilette ozoyokela na toilette mawa toilette ezobimisa ata teke no aspect ya nini te ebongo mama kana nanga mama divine boti bamemanga na makido scandale moko nasala na makido koimagine te moto azolia makido ndire batielie teramisine yika papa biso melia mwana oyo wana ezali batomate mpe ezaka sante oyebi oyo wana babengaka yango isalade nzambe kozala mouta eza pase nzambe oyebi te onamonaka baafrikaine ko ngai nalati vesas ngai mokolo biso baafrikain na kati na ngai na famille bozala bino bien kana mama mamsilova na obengo kana na ngai basemaine bana bamama bokomande surtout McDonald ndenge na bandai kosala yango lelo nde nakoma olia yango binda filet bozala bien bon dimanche la famille.